kimia ezongi na université ya Kinshasa simana eyoma ba étudiant basalaki pona kopamela bobomi ya moko na bango lobi loleki na ba policier po azanga ki masque nelongi tango azalaki kosala travail pratique libanda. Mokambi ya polisi ya Kinshasa lobi ba policier babalie bakangami kasi oyo abetaki masasi ya kimaki. RDC esengi molongo kondima makasi pe kokanga motema ezali kosala na bitumba na mbongwana ya klima na kobatelaka zamba ya munene. Ministre ya environnement F Bazaiba asengi na likita lia ba ministre lia G20 kopesa misolo na RDC. Kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres nde asengi na bayi G20 kolakisa ndingisa na bitumba biango. Volcan Nyiragongo ebimisaki putulu na suka ya mposo kasi etomboki te elobi banganga mayele. Observatoire ya volcan na Goma ekebisi ete bato bazwa bokono ya mpema na putulu yango sanza mibale sima na botomboki bomemaki kufa ya bato tukumisato na mibale. Mpinga maekolo Congo Démocratique masakoli ete masikoli bato koleka nkama moko na ndambo sima na bitumba ba ADF basalaki mposo moko moleki na Boga na Chabi na Ituri. Molobeli ya ba FRDC asemboli ete ezalaki te babundi batiki minduki kasi ba civili ba ADF bazalaki kosalela bongo ba ya nzoto na bato na bomoi.